tosangana po totala image ya unité na biso à travers la musique et oyo lelo eza représenté nanu na wenge ba réconciliation mususu pe ko ya po toza nango besoin et wana mambe belé na mboko yo ba réconciliation fait salama na ba plan nyonso po to avancer bien eza ya scène te auto vivre a eza na scénique osko yekende ya studio enregistrement bango moko pe ba obeta on a défi ba obeta on de sorte que ele kabiloko nyonso ba beta siko imaginer son Nairobi man commission ezali commission par commission ezali mais pour voir ba historique ya wenge faut toujours passer par ngai faut voir ba effet administratif ya wenge faut passer toujours par ngai vous comprenez et on a obligé faut na zala na quatre organisation pour orienter administrativement la situation oyo il y a 4x4 mutu musa zana été pour ngana bandena et bandeli séparation réconciliation la grande réconciliation pour la grande réconciliation les akaka beauté neti awa na fief ngambu moko bako benga bango banyama ngambu mususu ba bakadia et puis banyama na bakadia bazali ba grand kadia be bazali de so za de la grand kadia oza mais awa za banyama na bakadia bakutani bakomi eloko moko awa nde fondal bamboma wana mo premier et si ka vraiment nous saluji on a ambiance comment bazana esengo ya komona ba artiste na bango mona lelo mabe on est on a bosso balamba Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100.
fungola. L'histoire ne changera jamais. Al Capone. Le gouvernement faut interférer. S'il vous plaît, la Feu, ya kusangila, feu, osola, Bonsoir grand frère. Bonsoir, bonsoir. Voilà, c'est Ibrahim Abdi Congo Mokili. La ligne na bagarre descente na yo awa na Bandal.
pour na yo moni événement ndenge nini. Bon, nazo féliciter nanu bateau bazwili kanisi oyo. Et le producteur Amadou, félicitations. En tout cas, toko boulé ndenge moko bato belé. Mais concrétisation ezo senga musisa pivotante. Alors musisa pivotante mon ani oyo epesi ba musisa secondaire nango. C'est Amadou Djabi. OK. Alors idée oyo esangisi bandeko à partir ya place bandaki ezongisi bango na mboka na bango esangisi biso ba oyo et ezoko sala que to préparer concert wana le 30 juin. Alors biso c'est vrai que toza na musala oyo mais toza pe bakolo mabele oyo. Toza pe bakolo mabele oyo. Yango tango bandeko baye tozoke na ona na ndenge ya libota, tozoke na ona ndenge ya baninga, tozoke na ona ndenge ya lisanga et tozoke nango na esprit oyo thème ya concert wana ezaleli. Lisanga. Donc likanisi oyo ezalaki que non ba bete 12. Ah wana système a wenge te. Et comment on salir ma solo. OK. Siko Amadou pena na esprit, aye pena bon ça va. L'union fait la force. Lisanga o siko eza concert moko ya réconciliation oyo relaxa biso pena que non toke siko. Donc soki siko pena que non o pena mona wenge donc ozo mona ke ya lisanga to avancer. Soki to avancer to avancer biso mote to avancer na espace autozali na province autozali na pays autozali. Donc RDC en avant. Félicitations à Amadou Djabi, félicitations à l'équipe nyonso ezo travailler na bino pe lokola. Donc bandeko nyonso bo papandi sango autozana bango na corporation na bandeko nyonso pe ba otala biso ba yeba que to sangana po totala image ya unité na biso à travers la musique et oyo lelo eza représenté nanu na wenge ba réconciliation mususu pe ko ya potoza nango besoin. Et wana mambe belé na mboko yo. La réconciliation fait salama. N'a pas plan ni au poto avancer bien. Mais tout le monde absence, il y a d'autres musiciens sur le terrain, il fallait pas alors. Ah effectivement, c'est question d'information. Nani lobby ba musicien musuba ya partir en Chili. Lelo Didier Marcela outi à partir à Braza na accompagnateur moko. Alain Pella na Emelia bangonde batikali baroza na biso d'ici là. Oui, ba répétition ezo banda déjà. Donc titre rozala tout le monde wenge na podium wana. Ezala wenge musica 4x4. Donc ezala vraiment au grand complet nzamba bateli biso mutu akufite. Donc tout ça l'effort to linga na vivant. Voilà, est-ce que par rapport à Matos Obo, tu l'as vu sur la stade de Martyr, est-ce que vous allez vraiment live sur la Wenge? Nazwaki information oyo c'est très important. Nazwaki information oyo et pas il y a ba musicien bango moko. OK. Tant ba solana producteur ba ebisi lo moko. Tient compte ya matériel. Et yé moko pe Amadou obi bon, er moko ezaka likamu ya information. OK. Amadou c'est vrai. Batumusu toyo kaye batumusu toyebiye. Mais c'est un grand nakati ya Afrique et dans le monde. Abana makambo kala ayebi ce qu'il faut pour na auditionner et loko européen na place il y a 80 000 personnes. Pour faire auditionner bango un très bon son, il faut un très bon matos. O ezali awa, eza awa. O eza awa te eko uta libanda, mutako sote. Eko uta libanda. Donc ezala mutavandi pena boye, net na Moscou côté na biso avec les biens. À sentir pena que non au disque. Au disque, mais à part ça il y a aussi un projet Amadou Aza va accompagner bango pour na single na Cap Vert. Oui, na Cap Vert, il y a bien non, et ça au moni na sali ba interview. Mais na sepel na interview moko na sali na bandeko ya wenge balobi na ngai balobi to bandi yango na Kinshasa. Bouleza. Kinshasa n'est pas le Congo. Donc to kota pe na ba province. Voilà. Alors biloko wana nyonso nano ozala immortaliser. C'est un support. Herba kokende sous na Cap Vert. Baye la biso sous support mususu o siko eza ya studio. Eza ya scène te auto vivre a eza na scénique. Osko yekende ya studio enregistrement. Bango moko pe bakobeta on a défi. Bakobeta on de sorte que ele kabiloko nyonso babeta. Siko imaginer son ego bimana. Donc eza masolo.
Voilà, merci beaucoup à Merci. Mboutakis, bonsoir d'abord. Bonsoir. On a eu au moment arrivé à Wenge, Nengeni na terrain na yo, na quartier na yo, na commune na Bondal. Bon, tout ce peut trop arriver na bango Nembaye. Il y a que baza d'abord na amour na quartier na bango parce que makamuto bandande awa na terrain. Alors le roi baye, bazui tsambulu ya terrain. Donc tsambulu ya terrain ngelo baké, tout va accepter, tout bandimi, le moment en Ngouma. Donc rendez-vous d'Akaka le 30 jours. Donc, c'est un concert du siècle. Tout foyer. Aux Alanani, il faut y aller. Donc, tout ce peut trop arriver aux musiciens. Nous allons rendre une visite. La fief de Bango, vraiment, il s'est voté. Mais il y a une absence d'autres musiciens pour faire comprendre la population de l'hôtel pourquoi il y a eu un peu manque de différents musiciens. On va représenter Bango tout. Mais bazoya baba noctambile bakokoya tozaka kao ti désert tokozela bango est-ce que on appelle papa chéri Jibem Piana nalobi bazoya tovandi awa bazaka banoctambile po moi yo moko tala kaka so ozalaki neti na Dubaï baclimatiseur ya libanda ezali ya autre chose mais okomama molili ekoti okomona bango weranson Jibem Piana Blaise Bula makaba tu Guide Masela bakoya po awa ya fief na 81 tosalaka nini moko ya BBC One yango tozongi kakao échanger eza terrain na biso donc il faut baya kozwa nsambulu ya terrain nde bokundana omoko avekisi depuis des années akakabe te place oyo basi bateka te koma ya biso ezaka biso te ezaka ya lacoste te pateke pa motu mosusu mais motu otaka toexplike ye lelo tokoya alobi o vie boya anguma esalami tofuti eloko te ye moto aofrir biso tala kaka tofuti te abomela na bino mpo eza place na ngo donc tout ce qu'il a dit. Mais il y a question par rapport à Masolo ça s'est passé à Wenge 4x4 hier en tant que Mouto Zalana Bango vous jouez rôle nini na Katia concert le 30 juin. Mais ngana kati nazane coordinateur. Nazane coordinateur naza au pivot ya organisation. Bon organisateur ba ali commission ezali, commission par commission ezali, mais pour voir ba historique ya Wenge, il faut toujours passer par là. Faut voir ba effet administratif ya Wenge, faut passer toujours par là. Vous comprenez? Et on a obligé, faut na zala na kati organisation pour orienter administrativement la situation oyo il y a 4x4. Nous tout ça ça na été. Pour ngana bandena et bandeli séparation réconciliation voilà. Est-ce que tout le monde a pu inviter Moussou durant tout le concert Wana, tout le monde a pu tel que va participer à la clan Wenge, Weranson, Jibem Piana, invitation est à Moutoutou. Netolobi Moutoutou a invité à concert. Tokaboli Moutouté. Moutoutou a invité. Le maire Tchalmo a bête. Le maire a bon les places à intervenir. Ah frère Nangaï. Il dit à Miss. Abaga Robeta. Tu le moi place mon côté de Tchaye. Oh côte. Oh pas mon linga côte à Yagaka. Aya. Tu as eu ton côte. Voilà, et ça on répond à Pino surtout bano bato bosala musala musique kitoko. Mais peu mutakis, il y a bisa dans le monde entier, on a préféré na joyeux mikolo misali ko ya pour une émission, autant mais un peu éclaircir pendant le monde entier par rapport à cet événement. Alors, bana Congo mokili ba otala yo, okwa bisa bango nini, o promettre bango nini monde entier. Au moni Congo mikili. Moi ça fait des années. Na landaka Congo a ça interview à Batunyo surtout à Wenge. Mais l'historique le bibliothèque na Congo Mikili na web ça y est en ça donc interview toi ça là ngam na kosalela ya donc mission la mission za la poste donc interview na Congo Mikili ezaleti ozali brochure osala archive documentaire que osala kana mututel le lokana na landa tout mais siko ngande nazali assembleur ya batwana ni tout ba l'état bato tout ba leka na Congo na zan interview na ye alors na ko répondre bango mukolo wana voilà Congo mokili ba répondre bino ben Vekis je pense que un mot de la fin par rapport à bato batali biso et on sala bien
toza na mabele na bino toloba pe tona mabele na bino un mot de la fin et pas ya ba confrère na yo bandeko na yo bako se comporter ndenge nini surtout we rajibe bako se comporter ndenge nini durant tout au long ya événement ba se comporter ndenge nini comportement ezali bango moko balobi la grande réconciliation. Pour la grande réconciliation les akaka beauté neti awa na fief ngambu moko bako benga bango banyama ngambu mususu bakadia et puis banyama na bakadia bazali ba grand kadia be bazali de so oza déjà grand kadia oza mais awa oza banyama na bakadia bakutani bakomi eloko moko bakutani lelo banyama na bakadia bakutani awa kadia à partir de makambo wana aussi. Donc la grande réconciliation est partout. Le Bolokaki, mère Amazon, a gagné na Verkis. Le Bolokaki Verkis, na moi signé à Kala, va se réconcilier par Bali. Et ça, oui, on réconciliation ça. Le bébé est côté en politique. Le bébé est côté en banquiste. Okuna boy. Par contre, on peut se réconcilier. La réconciliation est bandit, il y a Wenge, il y a moi. Il y a un autre qui awa, la fief, na bandal, place Wenge. Place Wenge, Bouchoté, UNESCO y est mort le week-end, place Ezali, place de la rumba. Voilà, place de la rumba. Naïté, UNESCO. Ils sont une guitare. Ils ont la place de la instrument. Monument instrument, mon nom, c'est ça. Mais c'est la guitare. Donc, aux Ezali, le moment de passer pas ya Premier ministre Samalo, attendons bien à résoudre. Moi ça jeune. Donc, Premier ministre ça a un devoir mondain. On a le Cambodge. Bah on a gentilin Ngobila Mbaka. Ndako ba gentilin ngona à côté. Bah on a président Boy. Ndako na bango na bandal. Donc bah vas-y. De écarter Mututé, tout aya a participé dans concert. Sur le monument, on peut savoir le logo. Au Luki Amadou Djabi, on peut scier. Naïté, Luka Amadou. Amadou, qui est né pour la joie. Au compléter comme ça. Après Bandoule, Wenge Bandoule. On met en fête à toi glorieuse dans Brazzaville. On met en Cotonou. On met en Abidjan. On met en Guinée équatoriale. Mais on côté de bateau dans la photo. Donc on s'en a tour du monde. Monsieur, hier tu as la Guinée équatoriale, tu continues la photo. Boum, Bercy wana. Tu bouges le Bela, tu kangi la Bercy. Tu es au Tiango la place où tu as la clé wana. La Bercy, tu kangi le Bela, crac crac. Tu es nango. Voilà. Et puis tant que tu es en Europe, tu es dans chaque pays. Dans France, tu es Belgique, tu es Espagne, tu es donc partout tu es toujours quand on va ça, clac, 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 tu es une clé. Voilà, répétition de Bandaka. Bon, on est allé disposer à chef d'orchestre, c'est Makaba. Il y a un taillé qui est organisé dans l'administrateur, dans le service, dans le lieu, dans la place où on s'est là. Entre-temps, Bissomo va fanatique, tout ça la tournée. Tout ça va Gitambo, Bandai, Djili, Kimbanseke, Massina, Kingantoko, Tokoke. Tina Maloueka Tokoke. Salut d'abord, oncle. Ouais, salut. Bonne santé, tu as la bandal. Ah, il y a un gars qui est passé. Ah, so rolo bana bateau botel la biso bana monde entier. Pour que ça bangoni par rapport à Kei Oyo Boyambeli biso bana Wenge après plusieurs années le lo bango bana na mabele et puis na terre des ancêtres to bengi bongo bandalungwa. Yo muto zala zala na bango kolo bani par rapport à descente na bango na mabele à bandal. Ouais, je me présente là-bas au Bayeba Kingai. Na Wenge babi que pito cas circuit fermé. Le lot malgré la Kimosala Bonzambe maîtriser sous na mabele yango. Et le Kalboso zali 25 ans zali beaucoup misanzambe. Parce que bakabwana ki division yaki le lot batu baso na unité. Et puis ba na mabele oyo awa la coste ndebe événement nyonso to kokuta nao. Awiza papa Gigi Lombilo awa nde matolo banda. OK. Awa. Et puis je suis le fondateur.
fondateur à Matolo. Ouais. Ok. Donc, biso to ali bato aki na kati. Lelo nzamba sali to moni bango su bandeko na ngana ko tala bango. To komisi nzambe parce que bandal babengi biso babito pour na marche pour soutenir bandeko na biso bakabwana ki. Basongani 25 ans après. Ndeko nanga. Ezaki la bato bazako loba. Boni chéri no wana. Olotanga kombo bi wenge panzana ya master. Wenge comme il a signe à division. Lelo bato basongani bolingo. Bato musu ba oyeba ngoto biso to oyeba. Donc sali biso sengo makasi. Nzamba pamboli bango bazongi na santé malamu. Et puis pendant wana mutu akufia sati. Donc nzamba zo lokumu. Nzamba zo lokumu mais on ressent na bango nini ko zonga na o bazongani ensemble o toki parce que toki peut-être faut passer la disque moi single plutôt. Yo en tant que mona ya wenge mona bandala tongo o zala na bango ko participer na bango bebele o ko senga na bango nini du fait que basangani lisusu bomoko unité et l'autre senga liboso ezali bolingo bazokisaki bato. OK. Bolingo bazanga ki pa bato. Lelo baye bolingo ezala mitema. Ezala ya mbongo te. Ezala bolingo ezala kati ya mitema. Et puis ezala sengo lobby. Tant bazo sala album. Ba reconnaître na ba mabe ba sala bato. OK. Tamsu ba koma okima matanga ba mona na te. Tozakoli ya fufu. Tozako talana. Bolingo ne songa. Et puis ba sala album. Et ça le sengo kaka. Po baza bato bandeko ba mesani. Baza so sika mo bazongani. To sengi bango bolingo za na ya solo. Ya solo. Baza la sude basi bakoli. Baboti bana pe bakomo bota. Inutile ya kobeba na tsusu. To sali biso esengo makasi. Ya mo ba msupe balandi. Bayokani. Kongo za sengi unité. Kongo sengi boyokani. Voilà, Congo sengi unité boyokani. Est-ce que au monde ndeni masolongo récite aux stade de martyr to et aux ndeni parce que tout à l'heure là tu as quelques musiciens ba uti goya siko mais il y a eu aussi des absences de d'autres musiciens il fallait pas zana bango mais bazate yo en tant que muto ozali pe au monde makambo ngo okolo bandenge nini donc nazo expliquer boy bayaki lobby masela yelelo bamso yaki fatigué batindi ezali babenga premier convoi. OK. Bayeka bati des terrains, ba honorer ba kaninga na bango. Ba mona bango. Baza batamba répétition. Moni wengeza balinga babenda ben. Amsu akimi moyi. Bakoya. Donc Marty oza wenge comme famille. Wenge comme monde entier. Marty ça dans le retour et reflant. Moulanga Malassi, bonsoir d'abord. Bonsoir. Bonsoir d'abord santé et puis impression nini par rapport à Romona Lelo ba leader ya Wenge ba comme lisusu na mabele na biso ya Ndal et ça non ndé. Bon santé pour la santé kitoko. Pour na ba leader to peseli depuis banda tongo depuis na beach on a comment on a bango eza plaisir munene. Événement à part événement ya Ali Mohamed Ali na Foreman. Événement munene yango ezoya le 30 juin. Nazo senga mobilisation za makasi na bana Congo nyoso. Eza histoire ya bandali kaka te. Eza histoire ya monde entier. Baza komona idée ya réconciliation. Eza epesa exemple na bakolo na biso bazaiko bana okeo nyoso tu baza na esprit ya kopanzana. Toza na esprit ya moko. Po rumba na biso lele komi rumba ya monde entier. Eloko na ngana senga kaka réconciliation ya Wenge. Ekopesa leçon na bakolo pe na bapaya bamona ke biso moko ba congolais toza na bolingo. Là, c'était là Ibrahim Abdi azalaki na bino tout au long il y a événement tozalaki bongo na Bandal c'est Paris ou plutôt oyamba bongo ba artiste basalaki moi carnaval na bango c'est vrai qu'il y a pas eu assez de musiciens mais ba bayaki bomoni bango ngana bino et puis bomoni ba différents interviews ngana bino to kokuta na mikolo mizali ko ya pona ba information. Quant à moi je remercie la grande équipe de Congo Mokili, Imak Makengo, le réalisateur de cette émission, M. Chims, M. Anelka depuis Paris, Mme Kapriski na Bossanité, Olivier Doumou depuis Brazzaville, Yamami Kimberly, Aline Mwimba depuis Paris, Dr Jackson Lubanga na Bossani Binote. En tout cas, bon, on a vraiment vidéo et puis bon, like et ça la bien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements.
La maison Hostelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.